Mbote na bino bandeko balandi ya Vom Television. Lisusu mbala moko tokutani biso na bino na mokolo lelo pona kosolola na émission na bino Mbongo Tsala Mutsala. Mbongo Tsala Mutsala ezali yoko émission Vom Television. Oyo Vom Television ezali wana pona kopesa bino be émission ya malamu, be émission oyo eza ko édifier batu, be émission ezali kotinda mutu ete asala makambo ya malamu pona développement pona ye. Mbongo Tsala Mutsala ndenge zoyoka Mbongo Tsala Mutsala, Mbongo Tsala Mutsala ezali kaka émission oyo ekobanda kolobela misala mission oyo bato basalaka oyo epesaka mbongo. Misala nyonso bato basalaka oyo ezo abuti na résultat ke ozwi mbongo. Ezala misala ya bureau, ezala misala ya maboko, ozala menuisier, charpentier, osala na bureau, oza docteur, oza nani, misala miso. Yango nde tokobanda kolobela na émission Mbongo Tsala Mutsala. Liboso elobeli ezali wabino nengwa usakano olenga. Mukolo lelo pe na émission oyo tokobanda kozala biso moko te, tokozala bongo na ndeko Bundu po azali mopanzi na biso. Oyo azali moko ya ba journaliste ya Vom Television oyo tokobanda kosolola na bango tango nyonso po na émission Mbongo Tsala Mutsala. Ndeko Bundu mbote na yo. Mbote nyengo olenga usakano pe mbote na balandi nyonso ya Vom Television. Tomoni kaka sante za na okitoko. Kimi ezali penza. Bongo pona émission Mbongo Tsala Mutsala bande obalandi balingi bayeba Mbongo Tsala Mutsala ngo eza nini? Musala ngo eza nini? Bon, tolingaki to bakisa po na introduction bolobi déjà. To andolobi la misala nyonso mais biso tolingaki to kende mingi na ba misala oyo ezalaka abandonné pa bato. Oyo bato ba mona ngo eza na tina te. Donc ba misala oyo to yokokuta na kati ya société. Porteur, ba tekaka ba mai. Donc ba misala bana batamsa ba kimbiolongo, batamsa ba maki, ba makasu. Ba misala wana ndeni yango nde to mandasiko ko la musa pena makanisi ya bato awa na émission Mbongo Tsala Mutsala po babi mbongo ya na couleur te mbongo pena ezaka na couleur te e bana mapete ke o te o mbongo ya ministre o ndenge mbongo atata mbala mbongo eza na couleur te nde ba misala ya bongo to kobanda kolobela awa na émission Mbongo Tsala Mutsala. Bande obalandi boyoki émission oyo batu nyonso babanda kolanda ngo po ete mutu nyonso nde aza wana asalaka musala. Mutu nyonso balinga mbongo. Mutu nyonso balinga mbongo. Ese yoso mona mutu bapesi mbongo aboyi. Nanga boya mutu aboya mbongo. Sikoyo lokola po ete bapesa mbongo te il faut yo moko luka. Soko oluki nde ozwi mbongo. Yango na émission oyo bobanda kolanda ba méthode ba technique nyonso bato basalaka po bazwa mbongo. Yango pena to andolobe to bana bana ko ke ko puiser tina ka mama wana salaka malemba kuna na mai wana ya ntele wana o nengo mbonga lobaki asala ngo ndenge ni to banda pena ko tambola ba wana ya kikole wana before nini basalaka ba technique nini oyo batiaka tango bapeshaka bambisi po ekoma tina niveau ke bazwa revenu bazwa mbongo ya kolesa libota ya kofutela bana kelasi ya kofuta ndako donc ba misala wana nyonso na ba technique nyonso wana yango to banda penza ko évoquer mingi na kati ya émission Mbongo Tsala Mutsala. Ndeka balobaka ete musala ezali tata musala ezali mama. Musala ezali tata ezali mama teke ba mama na tata nde musala wana eboti yo te. Musala ezali tata ezali mama na tina ete tango tata boti yo na mama yo botami na yo bango bazwi charge na yo bando botami kolia kolata nyonso okoli okomi mutu okomi responsable ekomi na tour na yo tango yo koli yo pe osala oyo papa salaki tango yo kosala musala ebanda ezosunga yo ndenge papa banda kosunga yo mais musala mbongo wana nde komi kosunga yo soki osali musala olesi bana osali musala osombe elamba yango wana nde babengaka yango balobaka daji ke musala ezali tata ezali mama nde balobaka lisusu ete musala zoba nde bolobaki musala zoba ezali te. Il n'y a pas de saut métier mais il y a que des sautes gens. Ilingi koloba nini? Bon, na esika wana na banzi ba ndeko balandi bakokakola biso te penza musala ya zoba ezali te. Pona nini babi batonde kaka ya bazoba mutu bazalaka. Po yambo ete esengeli oto eba nini?
musala biso nyonso tolobaka papa ke musala mama biso ke musala ye biso ke musala yango nani ezali nini musala ezali likambo eloko activité oyo moto azali kosala na likanisi ete akoka bongo kozwa revenu ya malonga akoka bongo kozwa eloko oyo ekosunga ye na bomoi akoka koganye quelque chose nde na bayebaki mpenza mosika na bakelasi bakaboli mosala na bakategorie mwa ebele mais mingi biso to regrouper yango na deux catégories misala oyo bato batangeli na kelasi na misala oyo bato batangeli na kelasi te na kati ya misala wana oyo bato batangeli na kelasi na bato batangeli na kelasi te to bandina na misala oyo bato batangeli na oyo bakenda ngo kotangela na kelasi to na travail intellectuel tout ça na travail manuel travail intellectuel na kati sikoyo ya travail intellectuel ezali bamisala oyo bato bazali kosala nakoloba ndeti ndenge nini revenu ezali mais eloko ndakisa oyo bazopesa to mpe bazotekisa boye eza te ya lokola teke mama azoteka lipa opesi ye mbongo yo ozwi lipaotekisa mayele sikoyo bato wana batekisaka mayele na bango baenseignant baavocat médecin kutu asali pratique boye anongoli mutu maladi na nzoto mais bato lokola baenseignant eloko mpenza bapesaka boye eza te mais bazokoencadre bana donc bazokotravaille na niveau intellectuel na bango et puis na bamisala batravail manuel ndenge ka bouta ekoloba bamenisier baélectricien bamécanicien bamisala wana babengaka batravail manuel sikoyo na bamisala oyo bato batangeli nango classe te bamisala oyo toyokokuta na société oyo tolobaki tobanda olobela yango mingi mpenza na kati ya émission mbongo nzala munzala ndakisaki porter nayebi te soki moto moko akenda kotangela kiporter ya classe bato mingi banegliza misala wana baomone bana batambusaka bamaki wana nayebi te soki eza na ekole oyo eformaka bango kasi courage na bango kaka eza parmi bamisala oyo toye kokuta na kati ya société et puis na kati ya bamisala wana eza susu na baye oyo baexploitaka badon ine na bango abotami donc ye ndenge aza wana abotami na art ya kodesine ye ndenge aza wana abotami mpenza na don mpenza nde eza wana ko ya commerce ata aza na 1000 francs ye soki ateki azwaka revenu ata na kwa wana babi te na kwa wana mpena bato batekaka bakwe wana ezali don na ye ndakisa so toyebi tozwa kaka na bamisala oyo toyokouta na société ndakisa moto akomi président nayebi te eza na ekole moko te eformaka baprésident eformaka baministre eformaka bagouverneur wana ezali parmi bamisala oyo toyokokuta na kati ya société nde sikoyo mpo tozonga na likanisi na bino nde bolobaki ya pas de so métier yango tolobaki na kati ya mbongo nzala mosala toyokotombola bamama bipupula wana bamama manevre wana bamonaki mosala na bango eza na ntina mosala ezoba ezali te na ntina nini mosala nyonso ntango moto azosala yango na likanisi ete akoka bongo kozwa lifuta ekoka bongo kosunga ye bana oyo batambusaka bamai atangaka et puis nasekisa biso nano commerce oyo etikali pene na bénéfice ya 100% eza mai ya mai mais au pire mati ekomisa 50 te tosi nani bamai ya ba 50 francs na ya basachet commerce wana etikali commerce wana 100% mpo ani bana na bakendaka apesi vendeur 100 francs bapesi 4 sachet mai ya oteka ngo 200 francs etikali le seul commerce oyo etikali le plus rentable par rapport à bacommerce mosusu mwana wana akendaka classe tour à midi na ntongo alamuki aye azwi mai na ye ake ateki 12h 11h ebeti akati mwa mbongo wana esunga ye malgré baboti bazali kofutela bango minerve misusu mpe mona baza na baboti te bazomitangisa kaka na mbongo wana lobilobi mpe esaliki akomi moto monene kaka na mosala wana bano batambusaka bakimbiolongo wana bao batambusaka donc ezali bamisala oyo mingi biso totiaka mpenza kate surtout bato batangi kelasi banegligeaka bango bato baza bakei na baniveau likolo badiplômé balicencié nga mpe na 3 ans na 5 ans na diplômé mpe akoki kosala mosala ingeta mpo na nini te na kati ya mboka na biso Congo tozali mpenza na basociété mingi te d'abord kelasi nanu na kati ya bapays oyo eza développé bato batangaka kolandela bosenga ya mboka toza na posa ya banani toza na posa bacomptable toza na posa bainfirmier toza na posa baingénieur toza na posa bagronome awa na bamboka na biso tellement système wana ezalaka mingi te yango toke kaka totangi bitangela nga nake natali nasali science commerciale bamosusu entreprise moko ya monene eza te ezwanga mpona nabima kuna nazala soki comptable na bango nazala chargé ya finance na bango eza te mais nakaka sali na diplôme na nga kaka wana na kati ya ndako
bana oyo bazali kokende kotambusa babiloko na omona bango lokwa ndeti ya enga pena te mosala wana esimba te embongo na bebisi ya université bamongo batransformation na calculant alors que ozobosana ozomipesa retard na vie ozomizongisa nsima po soki obi ozo badiplôme wana ota na se okota na terrain oyo luka mbongo eya mpe na bato mosusu eza ke bakoma bagrand commerçant bagrand producteur bagrand fournisseur babiloko kaka na se soki otuni bamingi baza na bachambre fete na wenza bayebisa nga mpe na ndota na mbisi na mesa na nda obela mpe 500 300 200 mais lelo nakomi na chambre fete mpo nini ebandaka kaka na mokie ti ozomata kasi tozonga nanu place bolobi ya ine mosala mosusu ezaka don moto abotami nango omona mwana botami mwana ana soki amoni kaka nini torche torche ya sika ya kopanza torche wana bandi kotala bilo ya mike omona joue panzi don wana mpona nini biso bapara toexploitaka don wana te omona mwana aza na don le mosusu ya électricien azala na électricien mais omoni mpeke mono mwana oyo nde aza boye so asimbi asalela biso bainstallation na ndako mais yo obebisi ne don wana oke kotise asala pédagogie par exemple eza kitoko eza mpenza malamu te mingi nde biso awa bayindo topretaka attention te na badon ine oyo bana babotamaka nango biso tozalaka kaka na likanisi nga aza posa mwana nga okoma boye yango musicien moko ya mboka na biso ayemba avi ya mwana ntango mosusu asalani mosala maboko me papa na ye lokwa atanga abi te nga mwana kaka ingénieur nga mwana kaka médecin en droit edani docteur en droit ozomona sikoyo tokosenga na baboti nini toboti bana mwana soki akomi na 7 8 9 10 ans tiakoma na ba 12 ans amanifestaka babiloko moko a partir ku ya 4 ans abimisaka deja don na ye mpo mutu nyonso to nzambe atindi na mokili atindi ye na objectif moko bien précis et puis mutu nyonso aza utile na kati ya société na mosala na yo oyo kaka ozaleli nango mwana soki abotami à partir déjà ya 4 ans baboti to observe bana na biso tobandaka koobserve bango na bageste nyonso tolandelaka bango azwi basinga tie na matoi azwi nzete otuma moninga toyakuda mwana moko babi ya banda obeta sente na age ya 2 ans obeta pena sente age ya 2 ans mwana mokie yango omona bana mingi ya biso surtout bana bayindo telefone zwaka telefone mpe esala ligne akokotala baoption mosusu eza ke yo kutu oyeba te mais azosalela yango mingi mpo ya nini aza na bacapacité oyo abotami nango aza na don oyo abotami nango oyo biso baboti topretaka attention te nde na biso baboti tokoka bongo koobserve bana na biso na ntango bazosakana na ntango eloko surtout eloko eza mpasi mingi biloko ya kolia tolesa bana mingi biloko oyo eza naturel po baservo na bango ebeba te babiloko oyo tozokendaka kolia surtout ya bavivre frais bacongele wana donc ezokendaka kokitisa bana mayele ezokendaka kobebisaka bango baservo ezosunga bana te nde yango nokomona moto abotami na ye na don na ye moko songolo oyo esengeli aexploite yango eza mpe bénéfique na société mais kolia biloko esengeli te surtout babiloko lokola bamaki oyo ya basoso oyo ya bacouvese wana bapondese wana maki ye moko asungaka asalaka ete mémoire ezala rafraîchi cerveau ezala rafraîchi siko soki yo olesi mwana maki oyo ya kizengi ya soso ya baferme wana akoli na baproduit chimique nayebi te mwana wana cerveau wana ekolamuka to ekolala tomonaka yango mpe lisusu na bamikolo mosusu mpona koloba ke kokela euti nano aparti ya monde spirituel tozali na bambasi oyo basungaka oyo bazalaka baakompanyaka mutu soki milimo oyo baakompanyaka mutu soki abotami ntango aye na mokili naye na doniingeta mutu nyonso aza nango mutu tu aza nango yo koyebisanga ke coordonné aza na don wana tete aza na don wana ngakuti noyeba jeune fille moko oyebi ke jeune fille wana aza soki alali aloti modele suki balakisi ebimaki nde eza boye kanga suki boye soki alamuki aoluka moto akangi suki mpe bimi kitoko modele bimi kasi eza parmi bamateya en tout cas mbasima ifo tobenga ndeko wana ingeta fo mokusu nkia monzala panda na ngola parmi bamateya na bango balobi nini baparent toobservaka bana na bageste ntango bazokola na bamakambo nyonso bazali kosala mpo apesa ndakisa nini eza na bato mosusu ndakisa wana ekwelaki bamécanicien ndakisa aza mosala moko makasi azobongisa mutuka
abundani mutu kepeli te abundani te totika nana akomi mpena na suka atiki ake alali okomona na katikati ya butu milimo wana bambasi wana oyo bakompanyaka biso baye te omoni kote boyo ofongolaki te omoni kote bougie osimbaki te ntango kokende ala sutuki na katikati ya butu anon te lobi nango na ntongo ntango akoya effectivement ntango mpa kosimba pampapa mutuka mpe epeli mpo na nini environnement na biso ezali pollué na bamilimo oyo ya mabe nde biso baboti tolesa bana biloko ya malonga mpo bamilimo wana ya malamu oyo toutaka mokili ya molimo oyo abotamaki nango ezala kaka na mwana e akompagne mwana mpo akoka bon koexploite don na ye malamu bandeko balandi bozolanda émission na bino ya kitoko en tout cas émission ndeka nazoloba mutu nyonso aho bando olinga tala émission mpo mutu nyonso mpe nde aza boye alingi mbongo seke soki olingi mbongo avozwa mbongo ifo sala mosala ifo toka seke ifo landaka émission oyo mutu nyonso asalaka mosala ifo landa émission oyo kasi ndenge kaka touti koloba na émission na biso misala nyonso eza important mosala ezoba eza te yoka nde mosala ozosala wana yango nde esalaki okóma mutu munene yo oyo ofanda na ndako oyebi ke yo ndenge naza boye nasala natanga naza universitaire naza boye naza docteur ofanda na yo ozozela kaka les jours bakobenga okotisa bademande d'emploi ebele ata ba 20 babengaka te yo ozela ano kaka ozozela kaka basociété toza na basociété moke mais bato bazoluka misala baza ebele yo fandi na yo une année 2 ans 3 ans 7 ans après oyo sutuka mpona nini te na année oyo nde osali déjà 2 ans wana nde na oloba mpona nini te okoki ocreye mosala na yo misala ezali ebele mpona nini te okoki ocreye esprit wana créativité mpona nini te ofandi nafandi na raisonner lokwanga par exemple so nabike nde naza bonaa na mosala te nafandi na kanisi na veni na biso nde toza boye tisuka bato batekaka mapa baza mibale aveni eza nango mokuse nga mpe nde naza boye ese nga mpe na bando oteka mapa soki ngai ateki mapa ekosalaka clientele ekodiminue po tokomi misato bato mpe baza ebele te esimba te seke ngai na konti na nga natia ti oteka mai ya ti oyebi ke na mai ya ti bato ebele baosala makambo mai ya ti olobi ka mai ya pamba nde eza na bénéfice mai ya ti eza na bénéfice soki bandeko boyebaka te ozwi mbabola na yo osombi soki osomba mbabola soki mpe kozwa na ndako otie mbabola na yo otie ti na yo osombi ti na yo otie soki otia sinda soki otia bulukutu ezala nango kusher te mwa solo wana saveur wana ezala bien ndeko asombi lipa aza na 1000 francs na maboko asombi lipa 500 mpo lipa mikolo so lipa ese lipa dese ezalaka ebandika 300 pistolet nde 200 osombi lipa no a 300 asombi lipa 300 parent kutu mokolo adulte ifo asombaka lipa 500 osombi lipa no a 500 osombi lipa 500 na maboko otikali na 500 so osombi ka ji ya 500 yebake mbongo esili mais soki osombi ti na yo ya 200 ti ya 200 batie sucre omeli lemsi osombi soki osomba avoka so mpe osomba nguba omoto beti kalki otika lemsi na 200 te yo mutu wana adimine dépense atika na ndambo mbongo yo mpe ozwi bénéfice olie ke yo mpo otalelaka bato wana ndenge batie mapanga mpe natia mapa esungi kutu moto opeseli exemple wana esungi ye mpo na nini nakozala na ndako boye nala 1000 francs te na bino nasomba lipa 500 so bino nasomba makala nabandamoto nasomba ti nasomba nini omoni esungi akeka mama mpe atia apesi ye 200 francs azimba moko patine omeli économique mpe asite mwana ezoéconomize ezosunga moto azosomba ezosunga mpe yo moto otie commerce yo oyo omona nde misala eza ebele ndeko na ngai yo moko tourne nde mutu okocreye eloko moko otali ke na milie oyo nde toza boye par exemple cordonnier aza te omona ngoka mosala moko azoba mais somba singana osingana ezalaka moins cher
eza soki 100 francs so mpe 50 so mpe combien wana basi mosusu ayebisa wana na fond de démarrage te fond de démarrage kende kote en tout cas bandeko balandi to bandela no likambo wana oza na fond de démarrage te kende kote bateka mai mpona mai nde ka ndeko bunda lobi mai eza ma debi ya makambo nyonso ya malamu kende kote bateka mai oza na bassin te bango mo bapesa o bassin zwa nde courage wana longola ki universitaire na yo nde eza boso bamoni ngai te oyo asisai na campus ye wana otanga mai longola soni kende zwa mai soki oteki mai ka na journée moko ozwi fond et puis naina rappele nini eza bamisala mosusu bandeko balandi balandi avant télévision to dévoiler bino secret eya bamisala mosusu esengala bafond de démarrage te eza bamisala mosusu esengaka bafond de démarrage te kasi esengaka mutu fo esala fo kozala na mutu fo kozala na stratégie otobi bolanda émission mpo kosala mosala batechnique bastratégie bwandozango kaka baméthode nyonso ya kolukela mbo biso donde tolakisa bino don ndenge ni bwando olukela mbongo awa eza bamisala mosusu esengaka fond de démarrage te ndakisi oke na parking aselembao bamama oyo bazalaka commerçant ye na biloko na ye nga kitelanga 5 panier nga kitelanga 10 panier otekaka makasi na akangi bapanier wana ateka te akangi bapanier wana ya fandi akeski okobenga bamama bateka bamesa bapreneur basala manevre bapreneur wana so baye ayokana kala commerçant bon ndenge oye na 10 panier boye na panier moko combien ote na panier moko 50 000 bon ça va problème ezati akangi kaka opesa commerçant 50 000 ntango akezo bapreneur wana ye bon nga na panier moko 55 000 ata 70 000 koto le mosusu mpe akakoli ebakolo biloko mosusu mpe akakoli mpe commerçant na bapeso 45 mais nga panier moko 70 000 oboyo tike coincé sikoyo babiloko eza ye na biloko mo eza rare sur le terrain bato baboya te bato baozwa sikoyo bato wana so baki bateki bango mpe bazwi bénéfice na marke na bango ye ntango baye kozongisela ye azwi susu 25 000 ya mbongo oyo azwi 25 000 bénéfice ya 25 000 ya mbongo oyo afalaki apesa commerçant apesa ye kaka bamosusu 45 000 sikoyo mama wana nayebi te adefi azwi fond de départ wapi mayele nega esala aki kodefa mbongo na banki nini courage bamisala mosusu esenga bafond de démarrage te il faut kozala mpe na objectivité ngeta osala noka bisalasala faut kozala objectif eza te faut kozala objectif nga nde naza boye naokela natie nzunga ma ya ntina nga mposa na nga eza nini mposa na nga ezali lobi nafongoli maison moko ya monene natie mai ya ti natie congélateur nana natie bajus bato bafandi bazomela natie bagato natie okanisa wana mpe eloko wana esalamaka boyebi ngeta lobi nafongola mpe boulangerie nafongola alimentation mpo na nini te natire ezobendela yo babénédiction eka yo ezokanisa fo kozala objectif na vie eza teke nga mpena ndeko ndela na bandika commerce bo oteki ozwika mwa mbongo asombela pantalon ozwika mbongo asombela te nga pene ekoki te et puis bozoba mosusu ekoma na biso nini biso baye oyo tozwi na biso daya mayele wana ya koluka mbongo bajekana kozwa akoteka du lundi au vendredi mpo akangisa mbongo akolatela samedi na dimanche ou bien akoteka du lundi jusque samedi mpo akangisa mbongo akangisa mbongo oyo akolatela dimanche oyo akokendele bar kobebisa bambongo kosala makambo oyo elongo bani te totika système wana biso baye tozwi na biso daya mayele tozwi na biso deja initiative ya koyeba koluka mpo na nini okoexploite mbongo na ndenge mabe okomona na batelevizio bapaya ntango tolandaka milliardaire na 25 ans milliardaire na 36 ans mais awa pa na biso na baage wana eza pasi kutu moto azala ata millionnaire eza pasi mpona nini bango bazalaka objectif balobaka balukaka mbongo ntango nano oza na énergie na nzoto ntango nano makasi okeluka mbongo na 40 te olukango ndenge nini okoluka nayebi te joueur oyo motu moko aye kose présente na kati équipe aza mbala mosusu na 40 ans to 45 ans bazwai te okoli déjà koexploite énergie na yo à partir ya age ya moke yango bandeki komona bakoko na biso bandeki koinstruire bana à partir déjà ya bamibu mokie à partir ya ba 12 ans omona tata akendaka bilanga akendaka zamba mpona azwi mwana mbala ake na ye alakisa ye bateknike nini ndenge nini akochassele mbisi mama oyo mpe akendaka bilanga azwi mwana mwasi yake apart nanu kolakisa ye noki bozali na ye na kati ya ndako po mwa mwasi kozalaka na kati ya ndako libala te
faut yeba pe lolenge ya bakoko na biso nde bazali faut yeba koluka po yeba kosunga mobali na d'ailleurs na mikili ya bapaya na bandi bamindele babalaka mwasi o mwasi afana na ndako te mobali abimi mwasi abimi toluka mpona bana na biso yango wana mpe oyo bakoko na biso bandeye kosala bakoprépare bana na bamibu mokie te mwana wana akomi chasseur mwana wana batikeli mpe tandi na ye ya monene oyo ezaki abanda koexploite mpo lobilobi esunga yo bande omona bango bande mpe kobala 20 mpo bandeye kozala responsable deja na baage ya mikie tokati bino te boyebi ere bolobeli moto acreye eloko ebandi kopesa mbongo aza nde mpe na objectif yo ozwi likanisi ya malamu ocreye me obandi koraisonne déjà tozonga nao na likambo ya kocreye nano ese kosimba nde naza boye nde ka nabeti lisolo ya ti na raisonne nanga bien ke nasala boye ese soki natie ma ya ti yango ese bato bakosomba tika makanisi ya koraisonne kote ya mabe il faut koraisonne kote ya malamu ndenge ndeko bunda utaki koloba moi difeke ozo raisonne na pensée positive yebake bamilimu ya malamu mpe ebandako soki sala constant soki ozo raisonne ofandi ka ndenge ofandi boye na raisonnake nde naza boye na oza na ndako ya boye no sala constant nayebi te soki bino deya bosala expérience wana soki osala constant ke ofandi ozo raisonne nde naza boye na obota mwana boye nalingi mwana nga azala boye ube mobali na nga azala boye ube vi na biso ezala boye lelo te elobi te na vie future na bino un jour okomonaka eloko wana ekokokisama mpo na nini obandai deja koraisonne côté positif sikoyo yo ozosala likambo mpo ozwa résultat bien ozwa mbongo obandi sikoyo koraisonne côté ya mabe nde balobi na nga nalamba ti boye ese kosimba ese bakosekanga te ese boye eza kitoko te ntango yo ozwi makasi wana ozwi initiative ya kosala eloko ya malamu tia makanisi na yo ke ekosimba nde naza boye ekosimba mingi lelo mpe tozomona papa mama bandeko na ngai nayebi te makambo oyo ezokontinue 60% toloba mingi kote ya bapapa je ya hasard bapapa 60% ya bapapa bamipesi na baje ya pamba soki ayebi kaka ke mama akendaka koteka ye ya milembisi papa ozobima ntongo oza na mwasi oza na bana le misu 3-4 nde nini okozwa baresponsabilité no ame te yo bimi ntongo obrose le misu kwa sokoli te abrose kaka ke abandi tobanda abendi no mama mwa 2000 francs po akebetela yango carte le misu ide nde eza ke ekofuta ube ekobota balie yango lisusu omoi nde bapapa makambo wana kote papa okomi feneya mpo na nini molimo ya feneya ndeko bundu te yano bandeko na ona bayoka molimo bolembo ekoteli biso makasi mpenza mingi ebandi na babitelo moni moto azwi grade aza gradué aza licencié aomona nzoka nde likanisi oyo toyebisaki bino na ebandeli ya kocreye soki obalisaki wana ntango bandeli ya kotanga ezalaki esunga yo papa azopesa mama mpe azopesa yo kuna mpe ekosunga siko naloba obandi ndakisa activité na yo ntango oza na 6e des humanités 5 ans plus 5 ans ya université osali déjà 6 ans activité wana ekola te ekola wana nyonso nini molimo ya bolembu soki esi elati yo omona nga pena te ale ememi osusu plus grave ya kokendela baje ya hasard kobeta badame ofandi te nayebi te mba mosusu okoloba masolo bisika bongo mpe masolo yaka ezalaka ya mabe nayebi te nzambe akosunga nde eza boye okoyi mpe kolia nayebi te okolia après combien d'années mosusu mpe kotia pensée positive na je ya hasard eloko mpe tolobelaki nayebi te ngai na suppose kaka ekoki soit kosimba na combien d'années eza mpe siko assurance te yango toni toyebisa bandeko balandi eza assurance te le mieux serait
okela eloko na yo nde topesi bino bapiste de solution eza te ke mama bimaka na ntongo akendaka koluka yo bima lokwa ja mama akendaka koluka esili ya kolia deja mpo na ngai lokwa ya kolia ezomonana ebongo minerva la bana otikelaka mama cha ebongo esika ya kofanda esika ya kolala mokolo nini mama azoke koluka kaka mbongo oyo peut-être bokoki kolia na maladi elobaka te eyaki elobaka te maladi ebimi maladi eye siko tosala ndeni yango wana esengaka liboko moko te bakoko baloba mosapi moko esokolaka elongi te balobaka l'union fait la force papa ye nango mama ye nango tosangisi mpona avenir ya bana na biso papa bon mama ata mpe bamama otikelaka papa nyonso eza pasi me tokolobela yango atala mikolo koya awa nakolobaka ata mwa mokie lelo tobombi wana tokolobela wana mikolo ezali koya eza na bamama mosusu oyo bazwi na bango likanisi ya koluka bien nengolenga azwi na likanisi ya koluka bandile mpe papa bapesi nzela akende koteka me resultat nini ayaka nango na ndako oyebi ke eza na bapapa ebele lelo soki mwasi ne ake koteka linga kolinga te biso baboya kopesa permission mpo bayebi baréalité nini oyo elekalaka kuna na bawenze bisika bango bakendaka koteka oke koteka okotina bamoziki oke koteka okoti batapage oke koteka surtout kaka moto akufa te toke ebembe te osundoli na biloko asundoli na biloko ayaki na bilamba na bien donc so isa donc mbongo nyonso ekeka na kolata ya kotia plante ya kotia kosombela basika kosala bamaquillage kosala obosani mo économie eloko okuta ememaki yo nao na wenze koluka mpona kosunga ndako obosani yango bamama to bakoluka mpona kobongisa bafoye na biso eno nzela oyo ya koluka ezala canal moko destructive ya bandako na biso te tobongisa mama okendaka koteka kende teka mokolo nyonso toyebi ke ezalaka lolenge moko te mokolo mosusu nzambe akopambola yo ozwi ya mingi mokolo mosusu mpe nde bawenzelaka nango kanga motema osimi nzela ozongi na kati ya ndako na yo obongisi mpe okipe mpe tokolobela yo mikolo ezali koyanya elema wana babalansele biso elema wana oyo tosololaki na papa mao oyo azali cordonnier na kati ya selemba mpo bomonake mosala azobezala te epuis papa na kati alobi tolanda kaka bandolanda tolandi mpe mama wana oyo ya malewa ndenge nini abokolaka bakoko na ye kaka na banzungu wana na marché ya selembao superlatif pesa biso yango mbote pa mao boni bino tolingi toyeba awa toza précisement wapi toye mpenza kokuta bino na kati ya mosala na bino tosepeli mpenza mingi mpo bapapa mingi ya mbula na bino mosusu kotambolaka na nzela kosengaka bambongo me biso tokuta bino na kati ya mosala na bino tolingi toyeba mosala oyo bobandi yango lelo bobandi yango epoke nini mpe bosali deja mibu boni na mosala oyo bosali deja 10 ans c'est que loka bosali nango die esungaka bino mpe sikoyo ba-avantage nini bosala yango mpo lokwa oyebi esungaka bino eya mosala moko bosali yango deja banda 10 ans bokangami nango seke eza eloko moko vraiment ezosunga bino makasi ba-avantage nini bozala nango na mosala na bino
ndenge esunga ngai tonga mwa ndako na ngai na lopango tonga ndako. Donc c'est que par rapport à ndenge bato mosusu banégligeaka bamona yango kalokwa mosala bongo mais mpona bino vraiment eza mosala moko eza ke eza vraiment kosunga bino ezosunga biso me obanégligeaka yango wana talaka yazomona yango kaka ke mosala moko kaka ke abwanya mosala moko ya ndenge wana me na yo moko kolo mosala ozomona mosala na opinaki mite ezosunga yo ezosalwa makambo mike ekoki kozanga. Sikoyo conseil ni bokopesa na oyo bafai na ndako bakangi maboko bilenge mosusu mpe bafandi bakangi maboko kozelaka kaka o bademande d'emploi bakoma ti lelo barépondaka bango te kozelaka misala biro conseil ni bokopia bango misala kopesa bango mpo misala maboko eza bien eza kaka te ke okangama na ndako ke yo baya yo balesaka yo soki ndenge nini na yo mpe na lage ya yo mpe mokolo fo kobimaka kebi zobima koyikoka esika kebi oyo koyi kosunga yo ke ezodeplie mwa mosala no ya maboko mpe esunga yo mpe esunga mpe ya ngai ke ofandaka na ndako pamopamo. Tomoni yo penza pembeni ya wenze etungisaka te ndenge oza pembeni ya wenze ubi eza mwa avantage moko ndenge ozali pembeni ya wenze. Matungisi ezangaka te yo moko yebi kotungisa mpenza nde ezangaka nde fo ozalaka calme esika ozozwa mwa difranga. Daya bisika ozali oluwaka to osalaka ndenge ezosila biso te ezosila ya bato esila nyonso oketanga biloko na yo fulukama yo futaka ekolozanga te mwa nini fe ezalaka topesi yo mpenza merci mingi ndenge ondimaki toya kolanda o mpenza na esika ya mosala na yo kolandela émission na biso mbongo ntsala motsala donc toyende mpona koencourage mpe kovalorize bamisala ndeti ya bino boye oyo bato bamona yango ezaka lokola ndeti mosala moko ya bongo kasi yango ndenge mpo olobi ete mbongo ntsala motsala donc kozoyeba te ke ntsala motsala yango ke esika yango ezokoluke esika yango mpe ezokosunga yo moko fo ozala mayele esika yango ke ovandaka na ndako ke olukaka soki bandenge nini fo kobimaka zobima misala zebele yo moko kaka nde mayele na yo. Mbote mani. Mbote mama. Boni yo. Aza bien. Toko kuta o awa. Oyebisa biso tozali wapi? Toza komina bu. Toza komina bu. Muni wenze za wenze wapi? Fa oyebisa biso. Boni yo siko toko kuta na musala na awa otekaka malewa. Moni ngala teka malewa. To musala oyo ba avantage ni ozaka nango. Avantage ebele sala ka ba bebele putsa ka ba bokola class ba bebele ka ke sala nanga mo bela la daga na masalo. Te sunga mingi. Makase sunga makase makamnyo sunga ngai. To into yeba na musala oyo sai ja ba mbula boni. Amana 2015. Donc ça ni 5 ans. C'est au foot. Futa. C'est au conseil ni pour pesa bato ba faina bandaku bazo kanga maboko pona oloba yemisala ezate. Conseil na opesa tu ba jeune fille. O ba sisi ba classe bazo
misala eza te bamipesaka na mosala malelo oyo alingi ake na kulture ake oyo alingi olamba alambi oyo alingi ateki na porte ya ndako ateka oyo aluka kaka kobimaka mpo aluka mbongo. Oyo ezali émission mbongo ntsala mutsala kaka ndenge émission na biso elobi mbongo eza na balolenge ebele ya kosalela yango donc maani aluka mbongo na ye to mpo asala mbongo na ye na malewa tosepeli mpena mingi ndenge oyambaki biso awa topesi yo merci mingi ngape nasepeli mingi ndenge oyambi ngape na ndenge abie ngape merci mingi. Bandeko balandi bouti kolanda elema wana yango na oloba ntango nyonso émission oyo ifo bino nyonso biso nyonso tolandaka yango. Mama ani aexplike malamu ndenge atekaka koteka na ye wana alesaka bakoko na ye alesaka ndako mobimba amilesaka alesaka bakoko na ye alatisaka bakoko na ye atangisaka bakoko ne kaka na malewa wana bino bomona ngo commerce moko ya tina te commerce moko ya pamba me na commerce wana nde mama atie makanisi na ye na commerce wana atie baobjectif na ye asali bapense na ye nyonso eke positif tala résultat mama wana mama azoteka me na koteka na ye ata lelo ateki bien lobi ateki bien te kasi loko aza na mayele ezosala ye te asunga libota na ye atangisa libota na ye bakoko na ye bana na ye azosunga bango pe apesi toli ndeka toutaki koloba toli epai ya bino ba jeune fille ba jeune mama oyo bokanga maboko ozozelaka papa ya soki papa pekisi yo oteka te wana sava mais soki papa permettre yo saisir opportunité wana teka koteka teke okende osalelaka yango ambiance okende bareunion okende banini te teka mpo osunga mbali teka mpo osunga bana na yo avenir na bino ekozala ndenge nini ndenge papa oyo acordonnier wana papa mao pa lobi abanda musala na ye wana alobi banda 93 banda musala na ye wana kaka eki cordonnierie oyo bato mosusu bamona yango lokwa ndeti ezanga ntina ya mosala moko boye nayebi te bon tozongo kaka yo mona yango ezanga ntina osali sapatu moko boye atako te osali sapatu moko boye eza ke président de la république asinteresse nango okoma millionnaire te okoma millionnaire te okozwa mbongo te okozwa mbongo te siko mpo nyoko mibenga ngo mosala zoba ataka baporter fu mokusu kia mozala panda na ngola balobaka ntango nyonso président ministre akoti na esika na wenzi asombi biloko akoluka nani amemeli biloko wana akoluka porter siko mpo ani yo porter omona mosala nio ezanga ntina obie bino bayo bozomona baporter bomona bao baza bato bazanga ntina te papa mawa alobi mosala na ye wana abokolela yango bana atangiselaka bana abokolaka mwasi asomba mpe kutu na lopango kaka na mosala wana oyo bino bomonaka mbala mosusu ezangi ntina ezali eloko moko be ndenga pena na zaeli na kosalela ngo te nayebi te yo oleki papa wana na niposa ya lupango bana verni lupango bana verni nde eza nomona kake mwana mwasi atielanga likolo na nikanike mama bana verni baza na bénéfice nazoyebisa yo me bino bomona ngo ka eloko moko boye soki olongoli ka soni wana soni wana kaka oyo omonake nde eza boye yo ozela kaka osala na biro mingi nde makanisi enga pena na omwa ndeti osimba te enga pena esimbi na kicordonnier te esimba nde na biro bona biro yango so mpe otanga malamu te oke kuna esimbi te atako mpona bongo te bagriffe minene minene oyo totangaka oyo toloba bakombola bango te mpona publicité babilamba oyo te alati pene elambaki ngandi oyo alati pena griffe aki ngandi ebima baza bacordonnier te bacordonnier baza bacouturier oyo bayebani soki yo okoboya kosala mosala maboko mpona nini okoboya kotonga olingi ka biro olingi ka biro me moto ya biro wana olukela mba olata mpo akende biro mpo balobi malembe c'est en forgeant qu'on devait forgeron banda kaka nanu ozoyekola ti okoma na maîtrise nango du jour au lendemain okomona ke ekosimba nango kaka okoreusir na yo kaka vi ezalaka bongo luka kaka omeka otuna te batunaka te
kota na basalaka ndenge nini mama kingandi yo poko mabwe basalaka ndenge nini osalaka ndenge nini esalaka kote oyo batechnique eloko nini nakoyoka kosala nakokote nakokobandela kote nini okoyoka bakoyebisa yo ndenge outi koloba ese kotuna moninga oyebi bato so mpe bakoma motema mabe bakoma babomba basekret nazwilanga mpe ida bien nabi te naketuna ndeko bundu namona bino bozala na pharmacie nakomona ondire nakoma nasala mwa pharmacie na ngai ese nakoki osala nini po nafongola mwa pharmacie na ngai orientation eza donné à n'importe qui te moni orientation eza donné à n'importe qui te po soko biso mpe tokomona baintention mabe mi yo tolobe fo kozalaka la pensée positive tokomona baintention mabe mingi yo moni mutu afongoli pharmacie na yo bi te ntene komo naketuninga mpe kaka il faut ka pharmacie yango wana mpo omona mutu akobanga na bi nali na concurrence na pamba o te aolakisa yo te omona mutu po a orienté yo fazalaka mutu moko aza mutema malamu apena mutema malamu et puis nga mpe namona yango eza kaka mauvaise foi kaka ya mauvaise foi po esika wana nyonso kwe wana nyonso direction mobimba batikeli yo pharmacie ozaka yo moko mais ifo bozata mibale soki ata kuni mibale so mbamuso ozwa handicap oya te journal oye te wana mutu eza te ke otinda quartier wana moye bosomba akisi kote wana te moni te tozwa nani exemple mama ya pavillon 5 na zandu bango nyonso balandani baoteka babijouer batekaka bango nyonso balandani baoteka baloso baoteka bosali mpe pavillon na bino mutu aza na chance na ye lelo soki oteki moninga ote soki soki moninga ye kotuna yo eza teke yo mpe kotia dipe olinga teka alakisani le mosu mpe okende mosika ayetuna ngai na kosikosi na ngai ekutu mabe moninga ye azwi ide ke abanda koteka mpo misala eza nango te misala nyonso lokwa biso tokanisaka kaka misala ezaka ya biro misala nyonso eza misala aye azwi likanisi atuna yo fongola motema lakisa ye na nzela na ye mpe mbala mosusu azala komemela yo chance moko oyo tozwaki te baopportunité mosusu oyo yo oza nango te mpo nzambe asalaka na kanala yo sukaki wana mele mosusu yaki akomi mosika amemeli yo mpe baouverture moko esali ke oévolue mpe oavance na domaine na yo e activité oyo ozali kosala en tout cas bandeko balandi émission oyo tokobanda kolanda yango ntango nyonso tokobanda koexplike malamu malembe ndenge nini yo mutu ofana na ndako okoki kosala mpo ozwa mbongo tv ezali bongonga lelo ndenge tosololaki biso na ndeko bundu toyaki kotalisa bino ndenge nini tokobanda kotambola malembe mpo osala ete ozwa mbongo na émission oyo mbongo tya mutsala émission oyo eye mpona kosunga bino oyeba ndenge nini okoki koluka mosala mpo ozwa mbongo mosala ezoba eza te misala nyonso eza misala mbongo mpe nde eza ezala na couleur te olobaki o mbongo nde eza boye euti le mosusu moto apepaki toilette bolimbisi nde bafuti ye ekoyeba na kutu te 1000 francs ministre la ekoyeba na te nyonso eza mbongo il faut koyeba nde kogere il faut yo ndeko ofandi na ndako oyeba kocreye zala na créativité fanda kanisa eloko nini nakoki kosala mpo ekotielanga mbongo ata yo moto otekaka creye eloko mosusu kotikaka mpe kana oyo ezoteka te creye eloko mosusu oyo esalaki ntango osangisa biloko wana mibale ematisi mpe mwa fo na yo ndeko oyeba kokela ntango ozokela wana okeli no kaka te otekaka bitekela te ifo kozala na objectif nde na bandi koteka boye koteka na ngai ezali mpona sunga bana na ngai ezali mpona somba lupangu ezali peke ekoma monene ezali boye koteka teke nde eza boye nateki ndeka ndeko bundu alobaki oteki na fin semaine okangi mbongo nyonso le mosu otiki ka fond okezandu le mosu mpo dimine fond ebikaka na koteka okezandu osombi bilamba bino wana dimanche tondisi milangi na bar me ere otombola molangi na se esali kwa 0 se kosala eloko te kosali na eloko te babarmani wana na bakoloba yo ndo opesi bango mbongo bango bakreye eloko na bango tellement yo oza mayele te oke omemami
il faut ere ozosala likambo na objectif na yo il faut raisonnaka kote ya malamu nde tokutaki koloba bandeko balandi oyo bakuti biso na nzela il faut koraisonnaka kote ya malamu koraisonna te kende eze na bandibu namona nje esimba te le mosusu baosekanga le mosusu na okweya nanga le mosusu te tia makanisi na yo fandisa makanisi na yo malamu omona ke ekosimba kolongola bolembu ezingi biso ezala basi ezala mibali mingi toloba bapapa po papa nde aza mokonzi ya ndako papa nde azali mutu ye nde asungaka libota me mama mpe kotika papa te maboko mibale nde esalaka esunga soki otikika liboko moko omona teke moye asala koto ye moko moye asimba bo eza te ifo bino mibale bosangisa ndeko bundu liloba suka mpona bandeko balandi mpona mokolo mwa lelo tolobi pesa bango na otoli ya suka toli tokopesa bandeko eza kaka ke bosimba nyonso oyo tolobi omoni basu point oyo toexploite moko ya lelo yango nde mpenza nde mbongo nzala du début à la fin donc tosangisi yango émission mbongo nzala donc nyonso tokobanda oyo tolobeli bino lelo yango tuko tobanda koexploite yango na badetail malembe na baémission ezali koya topesi bino baconseil toyeba kosala toyeba koluka mosala toyeba kokela totika kosakana na mbongo kaka mbongo eza pasi tozalaka na objectivité ntango toni tosala likambu et puis na rappele bino na oyo ndenge alenga lobi totika komela masanga montango omeli masanga esali oka zero ndenge olobi wana naina bakisa boye omoni bakonzi ya babrasserie wana baolemba osala baformule te mpo babimisa biloko asika mpo ya oluka mbongo baye oyo basalaka bilamba na bazando bakolemba kobimisa bamodele ya sika te mpo bino bolemba kosomba te bango bando bimisa kaka bando multiplier bastratégie soki ye azo multiplier stratégie mpo azwa revenu mpo azwa bambongo eza bapoche na bino mpo na nini te bino mpe bomultiplier bastratégie mpo boluka mosala oyo esalaki esunga bino bokoka kogarde bambongo na bino bokoka kosomba bamapango bokoka kokoma bafournisseur ya minene mpona nini te biso mpona nini tokendaka kosomba botima ndebe okangi mpena motuka mobimba yo moko yokomi fournisseur ye aza na mayele wana azomultiplie batechnique bafort mpona nini tobosani koepenge eloko moko ntango ozozwa mbongo na yo bombaka mpe mpo ekosunga yo soki ozwa mbongo ozokenda kaka kotika na bar mwana maladi anka problème guichet wana adefiso mbongo te bamani wana adefiso mbongo te mwa ristourne nosalaka mwa carte nobwakaka ekosunga yo soki mpo bwakaka na banke bamama toyeba korespecte bamibali na biso oyo bapesi biso nzela tokende koteka mpona kosunga babota na bango tobatela mpe bandako na biso bamama baobeba makasi wenze te bapapa mpe toyeba kozwa responsabilité na biso papa nde aza motu elobi ndenge olenga sakano papa aza motu ya ndako toyeba kozwa responsabilité ndako eza te lokola mama azoki koluka yo fanda te yo mpe luka nde toinvite bino tobeleli bino lisusu okoba kolanda émission mbongo nzala mosala yo oyo oyebi likambo osala te yo oyo ofai na ndako oloba nakozwa mbongo ndenge nini mbongo yango nakosala ndenge nini landa émission mbongo nzala mosala okozwa bandeko balandi tv ezali bongonga en tout cas émission oyo eza émission moko malamu eye kosunga biso ete biso nyonso tokoma mpe bato minene po ozobomba après 5 ans après 10 ans okomi mutu ti wana nini te okomi ntango yo ofanda no na ndako otalaka toyaka otikaka bango oyo otika bango te yo mpe luka okoma lokwa ye oyebi bakirivalité mosusu ezalaka bien ndenge efonga mpe nateka ezosalaka ezodeveloppe biso bona bawenze eloni basala fo osala concurrence moko loyale concurrence moko loyale te ya tenga na keti ya boye ya te oyo tenga na tie boye na sansi te kobetisa moninga libaku te mais tosungala kaka biso ozoevolue ezosunga yo mata bandeko balandi tokomi na suka émission na biso tozoloba ngo nyonso tokomi na suka mezoya tokomi na suka moye eza te kasi na mbala oyo tokomi na suka topesi équipe technique mobimba matondo oyo basali ete biso na bino tokutana lisusu
na nzela etando ike na bandako babino topesi bandeko balandi nyonso oyo bakosalela makambo touti oloba lelo na ba oyo bafandi na ndako na bino bato bozala na biro oyo bolingaki bolemba bolanda émission oyo matondo lisusu na chef de programme na biso oyo azali wana azotala biso topesi bino mbote topesi cordon kivu ya mbote konda mbu il faut préciser il ya lobaki cette fois-ci na média baprogramme buzoba te kaya kitoko kaka baprogramme éducative ya bien rolanda ndeko bundu mo mbote soki ezali superlatif absolu na élément wana natondi opena botondi mingi na tata mbala mantiadila botondi mingi puis balandi ya vom télévision nyonso tolingaka bino mingi kimi ya tata mokeli ye ingela na bandako babino tokutani bongo mbala na nsima mpona prochaine sujet na biso soki tokolobela nani tokopona kaka mutu moko oyo aosalaka mosala maboko kaka misala oyo epuis mpe mutu aza mosala na ye alingi ete mbongo nzala mosala ekoma sur le terrain totalisa yango na balandi nyonso abenga na numero eza affiché na etando ike bokozwa biso na facilité tokutani bongo mbala na nsima